Sokite, Buguyo kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo Nezabino, pardon. Jima Salayolo Ratarate. Et on a bien un gars, yo. Ah, Jimmy Moukinde. Oumela. Banakin. Kebana Jago Zapé Zapé. So Koutenango. KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Moukinde. Oumela. KNB ko Zapé Zapé Zapé. Te so Koutenango. Check au Vandi. Nabino nyonso ba fidèle ya magazine KNB Kinshasa na biso pe. Bienvenue na numéro ya sika ya magazine nabino o nazali ko présenter bino mokolo ya lelo. Sur 278 lycéennes oyo bazalaki na maboko ya Boko Haram, bauti ko libérer déjà 21 lycéennes yango KNB et ça les bino réflexion oyo. Grâce à l'appui à Croissant Rouge dans la République Suisse, 21 lycéennes ya Chibok bazalaki libéré na maboko ya Boko Haram après plusieurs mois de détention. Bauti kozongisa bango na maboko ya famille na bango. Il faut koyeba que tangu ba enlevaki bango bazalaki au nombre ya 278 mais certains d'entre elles malheureusement basulistraki déjà na acte ya ba terrorisme à travers ba attentats suicide. Mais une question se pose sur la réinsertion ya bana wana oyo ba passer temps ebele na maboko ya Boko Haram. Na lavage d'esprit oyo ba subir mikolo nyonso bazalaki na captivité et koki kozala risque te pour la société nigérienne, ba famille ya ba 21 lycéennes wana na esengo ya ko retrouver bana na bango mais na etanini. Après tout ce temps ya détention car l'une des armes fatales ya ba islamistes ezala bongo la radicalisation de croyants afin d'exterminer tous les fidèles selon bango. Libération ya 21 lycéennes et pesi esengo mais tout est que ba oyo batikali bazala pe libéré avec mesures d'encadrement appropriées pour ces filles pour nous faciliter réinsertion dans bango na société. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Abino Sololi na basi ba pesa biso ba point de vue na bango soki omemi ba fiancé à plusieurs reprises na famille na yo et que famille na bazali ko rejeter bango ko réagir ndenge ni. Pourquoi changer les allées na yo on aura un espoir si mon comme auquel na yo ma belle on s'en salanga les salabela ba effet so que continue bongo wano soluta liwa maman nanga ko ponela nga mobali te parce que yeto nga kutana na papa na biso ba parents na ba ponela ga mobali te il faut nga pena sala choix na ngai na sala choix na ngai na libala na nga moko ya kimia pona bokola bana nga bien nga mo pena vanda bien na kepa na ngai na komi lelo lobi na zonge pa ba parents et ça jarté quoi na koloba boy soki na ye nango soki bazo boya et so na ye na mobile fiancé na nga bazo boya na ye ya liboso ba boya na ye ya mibale ba boya na ye ya troisième ba boya na ye ya quatrième ba boya en tout cas na osala o motema na ngai kolinga na sala nde na sali po bolobi tokota na fenêtre te tokota na porte na koti na porte siko bino bozo boya porte bolingi nini nga na oboya nzambe mutapesa mobali ka ona lingi wana telemeza choix na ngai na otambola ka na choix na nga wana nzambe mutapesa nga permission non pas ba parents na nga est-ce que mobali famille mutapesa kai te mutapesa mobali za nzambe famille na nga ko ponela nga mobali te so ponela nga mobali nga nde na omona pasi na ndako. Bakoko pe ba maman ya Kinshasa bazala l'habitude ya koloba ke mwasi ya Zemi azala makamu mususu oya koyi ko sala te yango to ko sola na bango ba ebisa biso pourquoi bazala l'habitude ya koloba bongo pe makam o baloba sur basi ya Zemi est-ce que ça réel ou bien ezaka juste ka ba penser na bango etinga na yebi ke mwasi so aza Zemi il faut pas kotambola na butu po makambe ko mebele makambe ko mebele na mokeli on ne sait jamais so aza Zemi avanda na porte ndako te azala rappel ongo azala pe kanda te eza solo mwana pa ozana na mawa na libumu eza bon ba makambo wana selon nde baloba ba mama wa bota biso na ba papa ba pesaka ba énorme wana ezaka ba makanisi moko ba supposaka me ba makambo wana soko tali normalement ezali nde ba makambo utaka na nzambe malgré ekokisa makana ba makanisi wana mais ezande ba biloko moko ba énorme ya nzambe kaka ba biloko wana
mpona kodevelope yango okoboya yango te ozwa baconseil wana bonne note mais tozotalela mpe ke oui eza mpe nzambe ka nde moto asalaki motu mpe nzambe nde asala baénorme na mwasi na zemi fa passe boye bacaplice mpe ya mwasi neti nde basi bazalaka na zemi akoti zemi mais ayini yo mobali neti ngai naa na cache sini ozomona oyo mwasi premier mwasi na ngai nabalaki nano ayinaki ngai na zemi makasi ti atikaki ngai na basikatisio namonaki nakokaki na ngai te ifo tokabwana me ntango abotaki makambo wana esilaki nango mwasi ya zemi azali wana soki alali ndenge mama auti oloba alali balamusi ye ezalaka mpe mabe eza mabe mpo omoni defo moke ekoko obima na mwana toyeba te omoni aza na defo bona boye nzoka nde eutaka ndenge wana mwasi ya zemi afandaka na porte te mwasi ya zemi mpo afanda na porte boye eza mabe avandi elongi kanda ntango ye mpe abota mwana mpe akozala elongi mpe kanda elongi mpe ya kokangama azokangakanga elongi eza mpe wana ezali ya solo mwasi ya zemi so wana zemi olamusi omwana nde mosusu nzambe azalaki kosala mosala na ye ntango mwasi ya zemi olamusi na pongi abangi asutuki mwana nde mosusu bana mosusu babimaka mpe na defo na nzoto na nini mpo bazolamusa ye na pongi tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Soka photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Soka photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Soka photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Soka photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Bato mingi na Kinshasa bazalaka soki amoni deux personnes bazali ko discuter au lia boma moto meye akobana kosala na ye ba commentaire pona kopesa muninga mususu kanda yango bakinwa balobeli yango. Magazine KNB to ko solana na bakino ba biso comportement o soki elakisaka nini omona deux personnes bazoyo kanate soit ba camarade moko azana kaka pona ko tia commentaire po baninga moto pela mususu pe omona na famille so bat bazana problème ya zana nde pona ko kabola eno pona ko sangisa mususu kuta ke musika parents soki azobeta mwana azopinir mwana ya zo tiaka ba commentaire azo ba maloba mo ezo matsa parents wana kanda po abeta kaka mwana wana to bité batu wana toto benga ba komboni yo to no ko tuna bakino so batuva bango ndenge et puis ça dépend. Il a besoin à créer division entre les partis. Peut-être influencé dans mais si vous allez dans la moto, il faut être kimia. Dans l'environnement, il faut kimia. Ce kimia est allé, mais il m'appelle développement. Diaboko, quand tu as un mabatu, il y a ma baie. Sommes balinga basone fero zo kimia pesa la kwa kindoki koma mutu okoza pamuna muninga yalinga bebisa bango izaka mutema mabe soko landele mingi mtoza posséder neti fi mona yebi kuna ko explication pe ka lobby fi wana zaka na semence mo ya opanza voir même ba famille et puis soki ba benge ba tuna ye poko sala ki bongo et ça le quoi moi baba d'après ngai na yaki ko komona ke azana semence mo za kati na ende sala ka bongo ya panza bato donc so balandele dia ko za ndoki
mais oki ndenge bakino batelemeli bato ya lolenge wana en tout cas faut koyeba que eza malamu te parce que ntango bato mibale bazoyokana te to problème eza na famille to moto azopini omwana na ye ozala wana mpona kopekisa epuis koloba maloba malamu ekoki kokalme deux personnes oyo baza na problème mais yo oza wana ozodiabolise en tout cas bato ndenge bato bauti koloba boza baagent ya agent ya satan nde azalaka mpona kokabola moto malamu azalaka toujours mpona kosangisa bato mbala nsima mabe wana ezonga te. Kinshasa eleki partout. Ba jeune fille mingi bakoma soki alingaka nga mobali wana bala ye ya kozwa stratégique abota na ye yango bango moko balobi na micro ya kande soki kobota la mobali koki kozala assurance ya libala. yokomi onunisanga na touche baretraite mvula na ngai te apesaka motema na moto yalingaka yoke oyoka na Kinshasa ba jeune fille mingi bakoma soki deja sa boti na mobali okokeka azoloba bona papa bana na nga kobala ngai yango magazine na bino ekoswana ba jeune fille bameka mpe koyebisa biso est-ce que kobota na mobali eza assurance ya libala oyoka ndenge ba jeune fille balobi na micro ya KNB bota na mobali eza assurance te bon okoko bota obiki eza assurance mais simbi na te po mwana bien sûr mais bosono il faut bolingo sinon bolingo ezali mwana koko ya nae poto mona pe bela bota pe simba la ngote yango mona bele bobala botie D3 la sima pe vie pe ka eleki ka bo en tout cas pour nga eza assurance te pourquoi parce que akobota o débat na ou 3 bana abali yote donc akobota pe lelo akabali na mutu surtout comme pas kobota yo pe abali pe yo donc eza assurance te biso ba jeune fille to comment okosana tellement boti na mobali ata boboya ni yokenda omoni mobali na mwasi como butsa mwasa donc eza en sens te donc biso ba jeune fille to tika o rêve eza te ko mutu aboti na yo akomi morumbu non donc eza bon kobota na mobali en fait eza assurance te pona mobali okobota ne poko okabwana bato kutu babota baza na 7 ans bana ba alliance na liboko bakabwana bongo yoso boti na mobali ya assurance te assurance ya bolingo mwasi na mobali eza mwana te la sir o abali yo alati na alliance kutu boboti na après asundoli na bana kei bongo yo kutu mutu bapeseli yo mbongo te nini te eza assurance te pona nga kutu malamu laza na nga bokena ke bota kobota mobali eza ngo assurance ya libala te mieux faut que tu bota mobile les gens no abala yo soka bali yo wana nde robota na yo zana assurance possible abala yo mais so déjà boti na mobile o kanisa ke tene na boti boye c'est que lobi wana to lobi wana kuna obala oyeba vraiment et l'oroté pas après capable comme abala na yo toba moi na zanga je vais récupérer mon enfant et tout yo sala oyo koko sala pona vie poto mona pe ba yana biso ba bota pe na basi babala basi mususu c'est que ça n'a aucun assurance te toki ndenge ba jeune fille balobi na micro ya KNB donc obota na mobile eza nango assurance te assurance eza lorsque yo na mobile na obolingani Kinshasa et l'équipe partout solution pour la bachet ba voiture na bino esi yebana pe ezali vraiment assuré 3 compagnies azali wana pour na bino. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Docteur Jolie Ngembo lui a expliqué na micro ya KNB soki mwasi o azana l'habitude ya kobota pamba soki akoki kosala eloko nini pour que arrêter hémorragie wana. À condition que ozala musantu yaya mpona bolamu kobota ezali malamu mais bongi kobota pe de manière ordonnée kobota pamba ndenge yo bengeli yango
ezali d'abord normal te mpona mwasi, ezali malamu te mpona santé na ye moko, ekozala mpe malamu lisusu te mpona santé ya bana wana. Yango wana esengeli na mwasi oyo abali nanu te, oyo azali na mobali te. Bon, c'est compliqué ya koabstenir ye ba besoin na ye, mais c'est mieux azala sous une méthode contraceptive. Maman nyonso azali comprise pendant cette période, azali na intérêt ya ko consulter service ya naissance désirable pona ko sala choix ya méthode oyo ebongi na santé na ye afin que a zoazemi au moment voulu pe bana na nombre ya lingi. Donc ezali bien te comme na mwana mwasi elenge aboti lelo mwana tata André, lobi kuna aboti na papa Polo, lobi kuna aboti soso na papa Gilbert, et ça vraiment c'est pas normal. Ezali pour une raison nini. Ceux qui azali d'abord d'accord à comprendre l'intérêt, to présenter les différentes méthodes où ezali biso to utilisaka pour na maman a espacé naissance. Ba méthode ezali modèle ebele. Très souvent, ce sont des femmes mariées, ce sont parfois des femmes non mariées, bazali pena ba chéri na bango, bazali ko salela yango te. Pourquoi? Ba rumeur moko ezali ko circuler kaka boyo, mais ba méthode wana bébé saka basi et pesa ka ba maladie ainsi de suite. Bato balingi ko se fier trop na ba rumeur. C'est faux. Donc ba méthode wana il y a pas que la grossesse il y a pe saka. Azali aussi ko profiter na ko faire éviter les maladies sexuellement transmissibles. Docteur Dieudonné Ngo expliqué ndenge nini bakoki kosala opération ya biso. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. La chirurgie a lieu lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibreuse au niveau de la rétine. Et c'est cette chirurgie-là, nous la faisons fort heureusement maintenant dans notre pays. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années. Mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique. Lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. Alors la chirurgie que nous faisons, c'est celle qu'on fait partout ailleurs. Vous avez l'appareil qui est là, l'appareil qu'on utilise pour faire la chirurgie. Et cette chirurgie, comme c'est une chirurgie qui est quand même lourde, nous utilisons les cassettes. Ceci, c'est la cassette qu'on utilise pour faire des vitrectomies. Et pour une personne, une cassette pour une personne, nous utilisons beaucoup d'autres éléments. Nous avons par exemple le gaz que nous utilisons le laser, endo-laser que nous utilisons pour lorsqu'on doit faire une vitrectomie. Nous avons différentes sondes que nous utilisons, les fragmatomes, les différentes aiguilles. Nous avons des bleus que nous utilisons de temps à autre, l'infracyanique que nous utilisons. Nous utilisons bien sûr des viscolastiques. Hein, ceci on utilise pour le tamponnement rétinien. Donc il y a beaucoup, ça demande beaucoup de matériel, et c'est pour cette raison que nous demandons toujours à nos patients de se faire examiner par l'ophtalmologue et qu'on puisse éviter d'arriver à ce stade de rétinopathie diabétique proliférante. Quatrième journée division 1 et Betamaki lobby dimanche 16 ASV Club ezalaki face ya FC Renaissance Bozwa. Ndenge ba supporters ya FC Renaissance na ASV Club a réagi avant match.
Bruno Tandake de marque. Onia Rosa, Mama Rosa, sans mascara. Chérie, t'es le beauté naturelle qui te voit à mascara. Chérie, t'es le beauté naturelle qui te voit à mascara. Esengo eloko tozoloba awa na bandeko nyonso lolenge bakonzi balobaki match ezala na fair play tobetani match malamu ba oyo baganye babeti maboko ba oyo pe bapoli babeti maboko lolenge papa wa biso Denis Kambai alobaki Kosa Omar alobaki mokonzi ande Kimbuta alobaki tobeta bale na Esengo pe tokende bandako tobuka biloko ya stade te tobebisa biloko maleta te tobeta bale lolenge esengeli pe to gagner to kini bana fibo boboto yaya toye kotala mwana na biso banda kota libala abota nanu totala yete yango toye tala ye azozwaka 3 toye liye soso moko toye liye taba moko na kaze moko ya masanga yango biloko toye liye d'abord c'est une grande fête bien que c'est la première rencontre ya biso ya makasi na la foot ya lelo donc mingi olobezate malgré que batana faveur à pronostic mais réalité ça sur le terrain parce que biso to en victime expiatoire té to yé poto gagner match donc to yé bisika bana veya ce qui match est li poli en tout cas bolela parce que eza makamba bale c'est normal bon ponanga na sepeli bi kokuta na Renaissance azako luka asala entraînement na fait club lelo nde to sepeli to salisi entraînement eza match ali na foot te eza entraînement to sala na bango première rencontre soki muke 3 baloba mingi lelo to la bango bana yonde o makaya olobaki trop yango onde jour yango ozela ngai seta yango to s'assire yango adesa yango ngayo na kutana yo lelo benga kanga mwana muke lelo nde boko mona bino bana veya tozo beta ye na animation tozo beta ye na public tozo beta ye na parler ndenga zawana lo loka koloba te na somo te dina football ndo bang sangande yango na premier na mene na go virage le na le debo bikamna likambola na suka yango lelo suka match ezate baluka kobeta chapelet bandi lelo premier roman na lelo ateka la Renaissance soki muke a 3 o na biso kanga yango soki muke 3 match ezate baluka kobeta chapelet bandi lelo premier roman na lelo ateka la Renaissance soki muke a 3 o na biso kanga yango. Bah reporter il y a Ken de Bazala qui toujours présent na rencontre il y a lobby à ASV Club na FC Renaissance mais besoin ambiance aux allez que proposer bino Zala qui pendant match puis après match. L'équipe partout, dans la 4e stade de Martyr et pas y pour assister à la rencontre et opposé FC Renaissance, Fibona, AS Club. Et dans la 4e journée, il y a Ligue nationale division 1. Donc, Renaissance est la première en tête avec 3 sorties, 3 victoires. Dans la 9 points sur 9 avec goal la différence 7 pour 7. Dans la 9 points sur 9 avec goal différence plus 7. Et AS Club pas dans la 3 victoires. En 3 sorties, goal différence plus 6. Donc, les Londais basali ko wele la première place pour le magazine a bien quand même devant la 4e stade de Martyr pour assister à la rencontre voilà mais déjà il va trouver dans Mbanda autant la ambiance au ezo revenir la 4e stade de Martyr pour la match et puis se retrouver tout juste après kezalaki nango bijou tezalaki nzanza yango yo tobaki toye opération za 3 points vite abiki sisoko abiki siye mais nazoyebisa moto alobaka biloba aloba wana ngai naye toza vendredi awa donc ye
nakokate kingo adwanga za imanie namoni tous les deux équipes tobeta bango elo omo ezate on est tande babeti on est ba mike on est ba ba poto mike vite obanga na renaissance obanga alors babeti elo omo ta tenga na kopesa bango premièrement félicitations parce que toza toujours toi na 4e journée avec les joueurs bazana physique tokobeta match retour et puis avenir il y a championnat kopesa biso raison baloba kitko to comme na sur le terrain ba kokila bango te toujours fibre champion délégué très bien et ça problème tactique entre la prendre avec club entraîneur avec club a repli moi avec avant centre hier moko à 4 médiateurs na habité sera comme match ni toi comme victoire renaissance avec avant centre donc bah Lucas résultat renaissance ça les résultats au ba mais la biberon bye bye gars qui va kokana bango te ils sont réussi nous ne recevons pas comme ba ko fleur oya fibo donc qui blague na foot to be ga biso to za champion biso to senga donc de pefkil pas na foot on na ngasa muke vite na ba ga mais ça biso biberon wa biberon 0-0 za score est sanctionné rencontre ya FC Renaissance na avec club donc c'est nous retenir que FC Renaissance a continué à garder place en tête de la championnat de la zone ouest. A conquis 2 points. Baza Execo na SV Club mais FC Renaissance a plus na goal différence plus 7. Il y a a continué à la première. Et prochaine rencontre est vendredi na Berin Club de Kinshasa et l'équipe Facebook oyo bokolanda toujours et encore besoin d'actualité aux allez ko dominer la Facebook na debi la semaine oyo. Tobanda actu Facebook ya mokolo lelo na masolo etali dialogue ya Cité de l'Union africaine. Comme modérateur, il y a opposition Vital Kamerhe a annoncé na page ya Radio Okapi que na mini plénière au basaki week-end passé ba yokanaki déjà na ba point au ezalaki ko kabola bango na majorité. Donc bako signé accord lobby mardi 18 octobre. Vital Kamerhe a rassuré que accord wana ezali ko protéger constitution pe na esprit à résolution 2277. Calendrier électoral na délai raisonnable. Vital Kamerhe a rassuré sous la population que ba changement majeur est kosalema. Na page nae politique au point cédé à lobby que Matata Ponyo aza prêt à passer primature na mutu mususu. Félix Tshisekedi a réagi boé par rapport à accord à Cité de l'Union africaine à lobby boé. Je ne vois pas le pouvoir respecter un accord au moment où ils sont incapables de respecter la Constitution. Politique au point cédé à lobby sous que bandeko ya seni batikali confiant na décision oyo cour constitutionnelle et kozwa malgré ndenge quorum ezalaki atteinte na séance ya la fois passée. Na page ya ba membre ya rassemblement mingi ba publié que journée le 19 octobre eza ville morte pour na bango. Kasi ba internautes ba mituni pour na aboutir na nini pour accord ya Cité de l'Union africaine ezobima déjà. Tosu qui sa actu Facebook ya lelo na grand derby o ebetamaki lo na stade de Martyr. Actu.cd a publié qui ba conférence d'avant match o le deux coach basalaki. Eric Chibasu ya FC Renaissance alobaki que baza favorité mais ambition na bango eza pona ko gagner. Ibenge pe na tour na ye alobi ki alingaka ba duel ya bongo pour aidaka bango ba préparer ba équipe. Kasi na 0 but partout oh le deux équipes et salaki ba supporters ya Renaissance oh ba memelaki bango ba biberon ba sepeli ba supporters ya ASV Club ba lobi eza na ngokara réalité ya match. Actu Facebook oyo eloko ko forcer zatin po bokolanda ezo bimzabino kala vraiment kala makasi Kinshasa et l'équipe partout. Bozala qui est belé pour la colonne magazine ya mokolo lelo et comme na souka botika la toujours connecté branché scotché
Na magazine na bino oyo elobelaka bino ba réalité ya vie ya Kinshasa bokutana lobi na édition ya Tania Mavambo. Toujours na ba chaîne partenaire na biso Kinshasa et l'équipe partout.